Atako bato mokili bakoboya kokumisa Nzambe mabanga pe bandeke ekokanga mpona lokumu na yo Yawe. Amen, amen. Tati, bonjour. Bonjour. Ebenga tala biloko kolia. Tena mbongo muke. Nana nsona na bana ngai pardon. Yona ya kufelanga ye Kolo ya suya pomoye Yesu makasi nanga ye Yesu ya palisinga Yona ya kangolinga Tikana yembela yo. Bonjour. Bonjour. Denga ndeko na mwasi pardon. Nasali une semaine azoliate. Denga tana mwambongo mo pe sunga bana na ngai. Yosi kubondeni osengaka papa bana na zawa. Ndeko na nga mwasi taka pasi. Mobali ataki nga zembo. Akima na mona kaete. Ya kobota bana mapasa ona césarienne na na vie mon pasi. Mawa nzo atanga ngayo okende Olanda. Qu'il aille la vie éternelle. Olela te mama. Nateki na mtana ikasiko. Olela te mama. Lambela mama. Bana kitoko. Mibali ope abazana na susite ya bana. Bana kitoko kendo lambela bango. Merci. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bana na ngai. Papa bino achanga zime kima na ibata destination na esika kenda te. Na kozwa zemi na boti bino na césarienne na pasi na souffrir. Kolia langa na bino. Ekomaka na kinesenga. Na kinesenga. Oya kofinga bazofinga. Oya kochola bazochola. Nazo yebate. Toko vivre ndenge nini na bino nazo kokate. Kokate na bino bana ngai. Mbena ngai. Basi oyo nini? Nakende wapi Nzambe?
Bana na ngai boza mutu moko mokila ezotambola na ngai yango mpe ezotambola na bino esika nyonso bokokende mpe esika nyonso bokotala Yembela na tikili bino mwana oyo po bobo kolela ngai ye na kokite nazo souffrir. Mais c'est pas possible. Malembe hein? Oui, ça na pota, ça na pota. On a dit tout boy. On va voir quand il dit que ça porte. Maman na yembela. C'est pas normal. Na binga na so bima na so na temps maman na te. Butu maman na bondeli cancer. C'est pas normal. Michael, mais maman. Ah, na ko memete ko cancer. Mais maman na ko na mukebe. Na na Melissa va. Après ça la fièvre. Na Melissa va. Na bondele butu mobimba esimbite. Alors siko na be una botité. Jordi, c'est fini hein. Même si pas se peine na komba ngote yo pesi Jordi. Ah c'est peine ngote pona ndenge ebisi yo. Ngai songa na zo bima na ngai mais quand elle na se pele to kitika mono no orphelinat. Puisque vraiment ils se simbate. Olela boye c'est pas normal. Michael, est-ce que makambo vous comprendre? Est-ce que naza soba? Tout qui tire moi na orphelinat pona nini? Si mutai botika comment bien que to boko lele mwana. Mukolo yema ko zana posa na ya on retirer ye. Quand il faut comprendre mon souci. Bana msusu mema boye, et comme ils sont ma babé na famille et les beautés sont pas problème à cause de moi na mo ben connu. Non, c'est pas là tout qui négocie qui est orphelinat. S'il te plaît. Michael, azam mwana. Ndako eza ya ngai. Nyoso eza ya ngai. Aozala.
Kolela we mwana momba akata kolela te. Otrova normal. Bato Felina bakinga na mwana wapi? Nzambe na mwana ya bango wapi nzambe na ngai? Otindi nga na mokili mpona mwana aka basi. Bonjour. Bonjour papa. Nazo kayo. Olingini. Luka musala. Musala? Oui. Oh. Musala ndeti nini? Nakobokola bana. Nakosala pe misala ndako surtout problème ya bana naza penza espère ya bana ata mwana za ndenge nini nga nabokolaka bana bien. Zanga tuna no grande sœur, hein? Bébé Nangai, hein? Pasa na yo sika lekenga kotia ye. Opelina yango balongola ngo wana bébé Nangai. Nayebi ke so na omona lipasa na yo wana. Mon bébé chéri. Bébé Nangai. Bébé Nangai. Basu esilaka te. Levé la bangue. Zala calme. Naza na posa obatela mwana. Nalingi pe otikala awa ozonga lisuna ndako na ote. Là c'est vrai. Tu as raison. Oyebi vraiment ko batela bana. Est-ce que obala? Si madame. Obota? Oui, nabota bana mibale. Mais moko esika za na yebi te. Mais moko azali. Obota bana mibale. Moko azali moko esika za na yebi te. Oui madame. Nakosepela okende kozwa mwana na mosika oya na ye osalisa bango mibale moko na esika na ye. Ok madame na yo. Mais na ndenge oyebisaki ngai te. Mwana moko esika ezali na yebi te mais eza longue histoire madame.
Longue histoire, pourquoi? Je vais expliquer à Bino quand il joue. Ça va. Hein, comprends les Merci. C'est fini depuis. Jardi. Lipasa na wesi kala kenda kotika eno Felina. Felina ngo longwa o. Na tikala kana yo moko. Kobosa na maman Lisite na oncle Michael. Yenda lokota ka liboso porte. Kobosa na oncle te on za oncle na yo Jardi. Oyoki. Ah bon? Yo nde mutobo kile kinga mona na porte. Madame, nakokanisa yo. Michael? Yaka. Obi. Omoni Satan ya mwasi oyo abakela biso mwana na porte yeyo. Satan? Oui. Mwana na biso oyo toza na ye. Mama na ye yeyo. Quoi? C'est pas normal? Ngai moko vraiment na yo kinga batoyi na nga ke ndeko na yo na bwaka ye na yebi ndenge na ozela ete. Yembela. Makambo na soki za vrai? Limbisa ngai. Mama limbisa ngai. Lokola pakutani kaka ke nazoyebisa mwana yango. Nayebiso ka vérité. Oui. Eza ngani nabwakaki mwana. Maman, eza pasi. Maman natiaki ngai semi ya kima. Natikala komona lisusu te. Mais non. Maman, koma mama kobota. Naza na eloko te. Maman nayebota na césarienne, maman. Naboti na césarienne, na mutu te oyo akoyede ngai. Nayebota bana mapasi. Nesaka na docteur moko. Nabotisaki ngai. C'est pas vrai ça! On fait le hôpital. Maman pasi. Esika nini nakoma te. Esika nini nakoma te. Nazandu nini nga nakoma te mpona kende senga. Mama oyo akofinga baofinga ngai. Mama oyo akochola baochola ngai. Nazoyi makanisa oketika mwana moko na Felina. On a tikalaki na maboko aujourd'hui. Ndina soki makanisi lisusu aketika liboso porte moko. Natika ye wana mpona yebi ke moto akozwa ye akobokola mwana na malamu. Yango namonaki ezosimba kaka te. Ndene ya koluka mosala mpona monaka kaka mwana madame pardon bokangisanga te. Nasufre na mpe na famille te. Na famille te mama. Libisanga. Mama osakani na esprit na ngai. Non madame. Osakani na nga vraiment. Alors non vona la kiso ke nga na sana. Non maman pardon. Non pardon. Grande sœur. Maintenant on comprendre kombo ya Yembela. Kombo ya Yembela jour totanga ka mukanda. Totanga na kombo ya Yembela. Kombo ya Yembela ndenge. Madame Nasina lobiki nazokanisa yo. C'est tout. Madame Nangai. Yo nde Yembela. Oui. Ok. Madame pardon. La famille. Pardon Madame Nangai. Ok, la famille. Madame pardon. Incroyable mais c'est vrai. Michael. Yembela, nasina mesani tovanda kaka obokola mwana. Ovanda tokovanda nalingi mwana otia kokola ayebaka ke ngai nde mama na ye. Me ngai moko fond du cœur nazoyeba ke yo nde mama na ye propre oyo boti. Me mwana oyo atikala koyeba ngo te. Me soki akoli ngai moko nde nakoyebisa ye ke mama oyo aboti yo Yembela.
Merci madame. Nasepeli makasi. Soko lingai ngai te. Ndingo emso kangisa ngai. Mais namoni ko lingi nga makasi ko lingi na mwana oyo. Napesi pas merci. Na oncle Michael merci. On va encore répondre aux Akake. Est-il qu'il y a un secret entre nous dans les familles? Ça va? Yembela. Oui madame. Nalisa mwana ko mama. Nalisa mwana biso. Merci maman. Michael, na yope. Omoni problème ezoleka wa. Etika na kaka na kati ya famille. Na yoka muli banda. J'espère que ngane muneti ku banda ko loba likambo ya secret. Na yebi o ni ezoleka. Yo peut garder secret na ba relation na. Sawa. Oncle Michael, je veux que vous sachiez. Je reviens à reprendre mon salaire dans un endroit. Jordi, de mikolo kotanga nazozwa pension. Bon, oncle, ils ont un peu de problème. Jordi, cicatrice na yo dérange bayo? Pas vraiment. Maman, est-ce qu'il y a un zikaka tout na zokara nani? Lobeka. Suku kisa mbanda babanda kotia yo. Cicatrice mo ilumo kana uti. Kuti kana te. Obi kelo kutungani ngena lobande yango. Kisi ona sina lembi kotia ngo. Cicatrice yango ilonga na ngoti. Omoninga na bando tsana ngango lisuti. Oh, mais oui. Bon frère, et cette cicatrice me dérange yo. Elle dérange la tête. Il y a une sorte de namoko. Mais, la zone c'est plapé sur vraiment la moitié. Papa, biso tokena mwa shomo. Bino bozoyo kateka kana balo yenge na bino. Tika bana bakende kosakana. Basepela. Wow, merci beaucoup. Merci d'apprécier. Au revoir, au revoir. Tikano makamu, Lorika, Yopi. Oyebi loko ikamwisanga. Comment
Comment yo ko kende ko za papa quartier na libala nanga. Ne siko ya na ba parents na yo. Irène, nakoloba no combien de fois makambo oyo. Ici na loba no mais pourquoi obandela kaka? Nga oui, nayebi ba parents nanga te. Mais mutu oyo bokolanga. Ye moko ayebisanga ke akolakisanga ba parents nanga. Bon. Oui, loko isala nga passe makasi. Sikoyo mama na bango depo akende. Bobongisa te. Navanda boye ezali malamu. Bon, maman, on a la Moussala. Bonne chance. Merci, oncle. Nalingi mwana otia kokola ayebaka ke ngai nde mama na ye. Mais ngai moko fond du cœur nazoyeba ke yo nde mama na ye propre oyo boti. Mais mwana oyo atikala koyeba ngo te. Mais soki akoli ngai moko nde nakoyebisa ye ke mama oyo aboti yo yembela. Likambo moko to edérange papa. Po loko sala ezala kata mukete. Yo ya babatu ya balabala, papa mo ya balabala kuto enkoni kuto ni kuto kota famille na yo. Papa ti lelo edérange ke makasi. Saka art moko penza. Adoni me sepela na mote. Mais nayebi te pourquoi bozo comprendre nga te. Omoninga nakola na kati ya famille na biso te. Mais mutu oyo abokolanga ye ayebisanga akolakisanga ba parents nanga. Boni baja buzoba bokoska. Boni buzoba papa maboko. Yo papa bocho ko yeba ete to mama bocho yebiete. Boni boko alungba. Dis Irène. Dada, ozomona. Est-ce que naibité? Mais bino bozo comprendre nga te pourquoi? Est-ce que nga vraiment na ko bomba ba parents nanga? Nga ba parents nanga ata baza bandoki. Ata miyibi. Nga na ko bomba bango te. Nakolakisa bino bango. Mais na minute o nayebi place bazate. Asa na souci makasi ya ba parents nanga de bomba nanga boy. Mama yaka to kende ti. Mama, to yoka ni to kende na ndaku to ke boye boye na sanze ali. Te mama so oloko ni mosala ko sala mote mama pardon. Ko sala mote. Yo ne moto jako karinga na sala ko te. To ke boye mama. Mama. Boyo kaka person. Bilonge ko kana pe bojako mona na te. O biro baba mabala ya bonsoni boye nenge ni bandeko na kati. Mama nanga babenga bino kupi bolowa. Boja couple bolowa. Boya kaka soni te pena bino ndenge boja bo mibale bo. Mama nanga. Soke zaki ngai yo mobali nde na ya kanga mizinga na kingo na kuva na ngai na tika libalo ya mwaso aza monoko songe okwa mbiso antoku na kati ebali. Yo ja ko moni opena za mwasi. Ivuni boye mam papa. Oja ko mitya na pwana ote. Maman, aja mobile, aja mwasi. Maman, s'il vous plaît, pardon, maman. Vous avez un problème na biso. Kobenga ngai mama na hotel opina kwa kuvigo mabe. Maman, vous avez un problème na biso. Kobenga ngai mama na hotel mama na okuva. Oja ko mona te boja bilongi le sambras. Ngai pena na taka mobile na soni ta va ngai na nga mobile pona tale de A Z. Na tale wa kuikota kota familia na ngai te. Tuda jako. Matika ngai na kende na kwa ko. Ya makaja. Maman, nzamba limbisa yo. Bizaleli na bino oyo bozanga ngo ya kobima pamba kobelaka masanga ngai nazosepela nango te. Ngai naleki na nga Mikael tokolaka boye te. Comportement na bino ya mabe oyo yango esalaki ke mama na bino alongwa libala akomi kotelengana. Mpona bizaleli mabe.
ngai ndenge nazawa nasina ko mukolo maladi yango ya AVC ekanga ngai sikoyo ndenge bino bozana lolenge boye nana kosunga ngai soki bino te ndako oyo eza ya tata na bino te ndako oyo eza nde ya ngai. Oui, togi oyobi. Après tout, tu vas bien souba quitter. Dieu te sait l'enfant au Liban. Nzoto ekomi kosenga koningana mais soki nzoto ekomi na posa koningana boluka ndako na bino bokoki koningisa nzoto na bino na kati ya ndako na ngai te po eza bozoba oyo amoniki akoki akende koningana libanda awa te. nakomi kasi ko papa nga na yepa na yo nazo yoka bien te na fina nana na mwasi oyo nga na bali na limiki papa me naza l'aise te po mwasi na nga zo dérange nga ifo mona bapara na nga bando oyebisangaki ndenge oyo ozwaka nga na orphelinat oyebisaka nga bien ke okolakisa nga bavrai para na nga okolakisa nga bango ti mokolo nini tala sikoyo ndenge okolo utamwa mabe soki nga na kokufa likolo na yo nani azali awa mama nani azali awa papa tika makambo nani azali awa moto azali awa te papa koma mwana yo kokoloba na ngai papa na yo lingala olobi na ngai oyoki yango oyaki na décision lokola ngai nakomi moto ya maladi oboma ngai papa nayi koboma yo te yoko na malamu yo bapara oyo batuni ye mwasi oyo moto azali soki sirene soki azali nani alingi komona bapara na yo yo yebisa mwasi na yo ndongo botama te likambo soki olingi mwasi na babi soki olingi mwasi na loba na everte yo ozalaki moto moko olingi kozala te na ville boza na réseau ata moke te oyo nyonso bazolobela neti ya solo nga naza mokolo na bino bambiansa buzo babino kosala ngo asala bango te nalobi na bino naza na posa te bobomela mama na ngai nayi bolongo wana mama sikoyo nzoto boni papa nzoto eza lisusu ya ngai te ndenge ozomona boye nazonyokwama makasi nzoto esi ebebi sikoyo mpona mama yembela bokontinue kogarde awa na kati ya ndako esi akoli Jordan yembela si akoma famille akoma deja ndeko tokozala na ye kaka na kati ya ndako oyo papa oyo olingi onéglige ngai nemu na bokoli oyo nakoloba no pivete se nayebisa yo ntango ozalaka mwana moke lelo nakofongola yo oyoka makambo ndenge ezali bayaki kaka kotika yo na orphelinat ozalaka mwana moko motu apamba lisoko tali buma evimba nga bino mwana oyo ngai fona kene na ndako okoyo ngai mpe nabota na ngai te na yo na ndako ako awa nayaki no na ndako papa okoli okomi tata mokolo lelo olingi koloba makambo ezanga ntina mwasi akende koloba na yo nini ayebiso loba papa na ngai yeyo papa na ngai yeyo papa yaya boyi sikoyo yembela nzoto eza lisusu mama mokoki pasi eza na nzoto mindanga balobi eloko te pisi kaka oyo bazopesa na zona minyoko kaka mpeli Jordi lelo oki mosala retard esi nayebisa yo nalingaka tosimbaka na moto Jordi nabai na yo peko nalingaka te moto asimbaka na moto mpona ozali na badute mpona ozali kondima te ozali kondima te mpo na nini
na baki nozala kimia okomona bapapa oyo abota yo mama abota yo okomona ye me nga mpe nazali papa na yo oyo nalobi yango na mokuse kovimbanaka te soki okovimbana nakomona nde esengo na ngai yango wana yo moto mozali na chanti te ezala liboso ya mwasi na yo kanda mokomosu mwasi na benge na butu bovoi na ye bokosolola balingi bazala tendresse yo kanda oyo nazwa ya ngai Papa, naoki olobi. Naza déjà porquerel nde naza. Otikala su ko rappelinga jamais ndenge ozwaka na kati ya orphelinat wana. Osambwisa ngai te. Bon, naza na besoin ya parana. Oh, bakolo balaba, mwana balakisa musaka suka mabe. Otia kanda te. Yaya, makambo toyokanaka na yo wana mpona mwana namoni ezowumela mwana azoyeba kaka ngai te ozobanga nini yembela akoyeba yo kaka totikela ye nano ntango yaya na ngai bambula eleki ebele Nga na yo zali mokonzi oyebaka te ngai nazali chef ya balabala ngai mpe naza autorité ngai mpe bakonzi bayebi ngai telema na kiti na ngai telema kende lokola ozali na mbongo telema na kiti papa telema na kiti soki nakobala moto nazali moto ya malade okomona ngai akwei na nzoto na yo telema na kiti papa naza quand même mokonzi ambo telema mokonzi telema na malembe telema kasi telema na kiti na ngai lokola ngai nazali moto pamba yo ozali mokonzi nazali chef ya balabala quartier chef ya lokalite ayebi ngai ngai nazali chef ya babala yo ozali telema kene esili ngai nazali so papa na yo te papa fanda tosola telema kene ngai na peso soko kwa mosu luka mwasi na yo bosola mwasi na yo ko bakiti na somi na pasi na ngai okobota mapaso misato nga na profetizele bino kaka bongo kaka okobota mapaso mona bo mapaso mibale misato Bati bomoko kasi yo zwi. Ah oui, kasi moko tika na mibale. Oyo lito bota bisatu. Moko yo zwi. Uboko le biso biso moto supporter mibale. Non, je suis très content vraiment. Mon cher, na tunanana. Si eloko ekoma na ba 2 mois. Nini azoyeba te ezenge komi ba 2 mois. Bongo yo yebaki. Yo yebaki. Yo yebaki osala ka ba. Soki ngambe na yebi. Ngala za la misuka. Mon cher, yango moni yango na bengaki yo tongo. On a zaki na choix te. Mimi akoma ikolemba talanga azala motuka te yo ndo idanga na mwa ba course na yo. Mais vraiment lelo eza na mikolo na ngai ya esengo. C'est que lelo mokolo moko ya esengo makasi ebakisani. Vraiment. Non, tu vois, au moni ngala loba toujours dans la vie, il faut pas causer la presse. Ndenge na yebi ndeko na mwa loba likolo nzambe azali. Si vous êtes vrai, vous allez finir par papa. Parce que vraiment ils ont bénédiction. Il y a un moment où il y a on est tellement joyeux que nous allons exprimer ces moments. On ne sait jamais. Moi, on a prophétisé là-bas, tu es comme ma père. Et il y a sans effet. Oui, ceux qui n'ont relaté moi histoire, ma caméra, qui l'a rabisso, on a fait c'est pas tout là. Oui, bah ma caméra, le lopé, n'a comme ma papa. Oui. Mais vie, toute vie est vie. Vie, bandaka ndengwana. Tant nos coïncidences de beaucoup de temps on a bakombo. Yo mukondolo, yo mukondolo. Eloko wana elekela kanga na niveau moko. Et bon zo wana elekela ko li mapasa nde ya ko lekelo te. Non, même pas. Mais li pasa mo ngafuna pesa kombono. Mais keba mona so piko mona ngayo zala matama peka boy. Je suis tout tato mela moi mon pote. OK, d'accord. OK.
boya. Maintenant comprendre. likambo ezolekana ndako nga mpe nayebi te kaka nde namoni oncle Mikael abengi bana na ye nayebi te. Na yo mwana mobali kala wana ozalaki wapi tangu mama na ye azokangama? ozala mwasi libala po ozonga ndako ndako nini ozongisanga omoni nga so naza na yo nazalaka très heureuse ndako wana ekoma opesanga na okanda mobali oyo ozobetelanga tolo na mwasi ya libala nana ntina na ye te ata moke. Mais non Irène. Oui, nalingaki te. Non, yokanga Irène. Mobali aza moto ya mibeko lelo soki akuti nga na yo awa yebisanga vi nanga otanga wapi. Mibeko nini oyo asi asala na Congo o moto akotelema wana mpe alobi peke mobali ya Irène asala mibeko songolo mpakala mibeko nini asi asala. Irène, pardon mama, toume nao depuis tongo nabondeli ozonga ndako. Bayenga? Non nabaye yo te mais nata déjà oyo otokomeli yango te fo nana sina ozonga ndako te posa na ye eza mama ya kopase journée mobimba na yo pokwa nyonso mpe na yo. mosa mosa libala Irène ngana toza ndenge moko te nana ntina libala wana ntango kiti nga nde naza boye okimi Jordi. Maman. Ah, mwana ngai. Nzoto nazomona eza lisusu ya ngai te, papa. Oh, nakoyebisa yo kaka. Ata naza te. Lopango oyo ya Gombe eza ya yo. Oyo ya makampani mpe eza ya yo. Oyo ya Lemba ya yo papa. Oyo pe ya Mbinza kuna eza ya yo. Lopango oyo nasomba na Kinkole yango nde eza mpona moko na yo na bana na ye. Mama. Bana ya oncle na okotika bango te. Baza baleki na yo. Yo natiki na maboko ya mama Yembela. Ye nde mama na yo abatela yo. Mama. Ozotikana na maboko ya mama Yembela. Bongo yo moko mama nango ozokende wapi? Naza na yo. Na problème ya motema oyo nakomi nango. Nazondima teke na kovivre longtemps. Olobi ngai lupango otikeli ya wapi? Ya Kinkole.
nyonso otiteli ngai nga naza nango besoin te posa nanga ezali okoma bien okontinue komema na hôpital mpo obika. Taene mama likolo oja kokende kune pa bana nanga we ya mapasa te. Mama chika lobi nakende kuna ti bakabenga $10 lobi na ide kuna mbo ona ko kabilo 5000 francs kasi bapesa nga $10 lobi ona ko pesa ndanga oyebisaka bango mpe mama azaka. Mama yo kasoni mama bono oyebisa bomba mondeni nga oboti ngai ngai okolisa ngai ti bango bote bango osundole bango ti mama no fola ndo malema Irene ebali no aza procureur aza mokonzi na classe o ngasa ale ongano to kendela soki a découvrir que yo bi manangai Irene ngano sura na prison oui aza maile makasi no bala tia yo moko tu osalaka kuna okonstate ke azala zoba mbala nga na ye azala capable ya kokanga ta fourmi ozotangola na mabele ebongo yo nde oya kokanga ko bateke na tundwaki bango ezalaki na ka force maze me baja bana na ngai suka ti mokili kosuka bakozonga bena makoni na ngai kaka soki naja kotala mpenza lolenge bana na ngai baja kotakata na libanda eja kosala mama motema pasi mona omona so na kepa bango bazangi eloko te mama mena miti oza boye te bana mbongo mama bayana nga kitoko bongo mpenza adui mimi mokondo tala mwasi kitoko lipasa nadui tomi mokondo tala mobali kitoko oyo eloko nini esaki ngai bolole boye ndenge nini omwelela mama obieboni kaka bazonga kaka na mama natali nsima mpe najongi moto mobali no aza na mayele makasi moto akosala epuis onga azomona azoprépare lo mwa mabe mpo na yo oui faut faire attention aza mayele makasi bien sûr nayebiki akanga déjà na bapele ebele oyebisanga mais la façon ndenge naomonela ye nde azomemela yo atoza risque mpo na yo mpo na ngai seko omoni ye abangisa nga na eloko te mpo aza yuma kobanda lelo ti lobi ndenge aza wana ana eloko moko ta kosalanga oui mais yoka yo okobanga ye te c'est parce que yo oza mwasi ne ngai eloko oyo nazobanga c'est parce que yo oza mwasi ya libala soki lelo oyo ti bakangi nga naza eloko moko te na basamba bazonga kaka na maboko no mama tika kolela mama tika kolela so oyebaki nde bakoma lelo olinga obwaka bango te esili mama bonga ntango obotengo ozalaki na mbongo ozalika na vi ya pasi bozenes kindumba mpe elekaki ngai ata babi oyo naja mwasi ya mongo kindumba nde elekaki ngai mama oloba mpe eza bele eza baku ya vi Comment regretter? Comment regretter? Basala ko babwaka bana te bana bokola bana bango mama. Moto na raisonner pesa ngakanda. Pisanga pisanga. Et puis yaza mutami beko efo koyeba ngo. Pardon Irene. Nandenga calme. Namoni comme si yo comme moi c'est mususu. Oui, yango komi ko éviter nga. Non, mais oui. Yoka. Oui. Asa mokonzi na place onga na sala za risque ya makasi. Mokonzi ngai moko na lingi yo. Nga na yebiso te na boyi. Na bangi pe loko moko te mais comment yo ko éviter nga na mama. Maman s'il te plaît. Autant no vina ani naza. Ngai naza soda. Lelo neza buya sa moto boyi sunu ti bakanyinga. Nze lo moto onga lo ba devai. Vous comprenez? So za ni loko ko te nga na ni. Oui, nga moko na ko défendre pour la. C'est yo linate. Oui, on mais non, c'est parce que les olives ne sont pas prison. Non, rien, c'est bien en côté. C'est parce que vous comprenez pas. C'est quoi? Et le cause de ça, c'est bien moi. Nabanza na hivi sivino wewe aliposema mapema na mali. Yaya na ngai azali na mikolo ebeleke. Na yango nalingi nabenda bino matoi bozali mikolo deja bokoli alingi atika bomengo na ye nyonso epai ya mwana wana. Mwana nini? Ya Jordi? Nabanza olobi kombo yango
soki bokanisaka ete azali yaya na bino wana eza ndenge bino bolobi kasi ngai te motu nalobi esengeli papa eza mpe mabe te na kasi soki nani meya jordi eza ya na biso so lelo esike na bomengo okanisela biso baleki nini mwana monoko ya mokolo elombaka solo kasi elobaka bosolo nakoki koloba na bino makambo mosusu te lokola yaya na ngana nakufi te nakoloba yango nsima na yango nabendi bino matoyi oyo esengeli bokanga bofongola nde miso molo makasi nyonso esi esi na nzoto tala ngo tutapondo bimiso mai pesa na tutela Cristiano nga na sala banda bomona yo sala kwa te mama ya yo mondo linganga sa msala tete sane mama jana likambuke jako kata kangai motema makasi nini susu obeli kambwa coupe wa bana na ngai mama nini lisusu ejako jokisa ngai na degré moyen 0 si somona yaya na leki babana na mama yo kasi bayebi te yango moni baosa bongo mama eko nde elekelaka ngai batana ka bilongi te o adui milo apena badui bilongi na bango basangisi batani milo batana ka te bango bayebi kaka mwasi na mobali so baumeli bilongi ekokanaka yo kasi bayebaka nde tokokani boye toya bandeko na yo bazaka bandeko na yo ozomona babotami yo oza wana babotami na miso na yo me makanisa noko na yo aza nango avers yo eza ya malamu te il faut fongola miso par là olinaka bona bandeko na nga te Jordi balobi teke bokabola na bandeko na yo mais oncle na yo nde aza malamu te pa na yo mama yembela nga na okabona bandeko na ngai te na ndimi te baza na makanisa mabe mpo na ngai mpo ngai mpe na makanisa mabe mpo na bango te na biloko wana nalingi yango vraimen te sikano kaka siko na tu motu na mosusu boye nakoki kokenkola na bango visite kuna wapi epai na bango lakisa ngai mama tika na yo ngambo nakenda kuna na biso balingani makasi donc moyen eza sute mama tika ka moyen kosala séparation de epai na bango eza te esimba te balingani makasi mama esimba te nayebisi yo ata couple esai maazi apete na mosapi bazala kokatana ebongo ya bango bakatana te mama bakatana so baweli likambo mama sikokada le fait diboke kata bango ata yo ozala kosomanya bango mpe malamu te namoni na kokende na okuna ekosimba te mo yo monde balingani eli soko yebayeke lobi okoyoka pasi ozoyoka olinga okobwaka bana oyo oboti te bana oyo yo moko mpe noboti mpo obwaki oke mpo obwaki bango okangi mpe motema mapasa na yo mpe mwasi na mobali mama pardon yo pasi otoke mpe tozongi okozanga mpe ndoki te naja ndoki te ja makambo ya bomwana lokola na mipesaki mingi na vie nalingaki nasaka baviva bango ala sino bango esenga baberelo oti nganga yo obwaki ngai te naza na mbongo nakenda kolelela bango ti wana mpe nasi nakoli nakomi na maniere na mentalité na motu na ngai ota deja mikali yo wana te ngai nakosala be makasi najaka koluka moyen na boma libalo eza abomination ata babi bamongo bazalaka mpe bongo te na bacomportement bojo babo ifo na boma libalo oyo sikoyo olingi okebomango bomango ndeni siko obanda no ndeni yebisa najaa na bamoyen ebele ok mon ami attends mon ami je vais t'arranger aussi wow c'est bon fais comment batongaki yo na mosala babi mikolo mwasi nokomoletisa oka baveste mosala bakendaka na veste olati costume chemise même oti bodi no boye c'est bien bon mosala balinga okende ni jean nini na mosala au moins samedi bato bazala relax de lundi à vendredi motu fala ta tenue de ville obosanaki samedi olinga tenaki mosala papa na omeka samedi bavanda bamama basama na bango mais très bien habillé mon ami merci Pierre
naoka koma mokala noki so cœur on allait te donner no feeling wana ukenge na nganga pena bengo ozwi ngo tsenga na Maman nazala na esengo. Oh, Madame Charlène. Sasa tava sasa zoya munene boye nini na ubali te kasi yo ne mtu osala pa ngana munene sasa ça régime pas kaka yo ne mtu osala pas déjà tokeni mosala boni boni na ndako na bino makambo nyonso tout ça va ok vanda des jours namoni bino te ngapi tomitongi kutobenga ona papa abi bongo Charlène akimi biso boye ndenge ngabi bon a mwasi peut-être akoluka pe ya ye basola la biso bo kilo tata ngana tomi tolembo ona libalo ebe fomoliako à part ça kimi ezala ok mona mona sani nalamba ni mbisi ya mai eza ezali osalika mbisi ya mai Charlène omelani telefone osombele ngai esola so bien te Charlène bon mais ça solution aussi wana bosolola na bon mon transport ya Charlène ok ba bisous osazwa ni ok bon na transport simba déjà yango ndako eza ndako na yo congélateur na yo omoi kutu mama okuti libanda otota pondu wana tema namoni ke 2 jours ozoya te yo na lobi batutelanga pondu moka ebele na ligne oyo na bachasse na tie na congélateur moi nafuti kutu 10 000 fois mama natutelanga pondu mpona omona yo te Charlène okimanga te pardon Charlène mais est-ce que etome yeba penaki nazalaka leki na ye oh oui ayeba te poani yo oza vraiment leki na ye cherche ndako eza ndako na yo tomi azwaka oleki na ye moko nayebi te tomi alingaka o tellement mingi tala na tolinga tolongwa awa mpo na yo kaka tozwa ndako ya 2 chambre na salon so toyeba ye baboti na yo biso motonga tokesola na mama apesa biso no ya nakakamba moko bolongo mkonini de toza na tema baproblème ya bakilo na bandi kilo awa oyebi bebi ke na bandi dia kilo ya nini owi nana zemit Chacha, c'est là ma petite fée, l'eau, c'est un